Breaking news, tous lelo déjà le 4 janvier 2016, année bandi Jambangu, tout côté na quatrième journée, lelo le 4 janvier, journée des martyrs na Congo, et c'est ka oyo, lelo déjà opposition, bazo banda déjà koningisa, alias Kabila. Bozo la nabiso, on dirait qu'il y a breaking news, oyo, ils ont mettre na Softkins TV, ils ont mettre na Sentinel TV, na YouTube, il y a Didier Formé, à l'atakala. Breaking news bolimisa tozomela mwa eloko ya moto parce que toza attaqué na grippe tozo kosola bo supporter biso na temps nyonso tokokosola parce que to attrapaki coup de froid donc tolobaki toza na breaking news basango ya Congo na bandako na bino basango ya Congo ezali bongo domaine moko spécial ya proverbe 30-30 les pasteurs de la diaspora pe tolobaki tozali bongo on dirait qu'il y a Softkins TV oyo ezali télévision sur internet et les kaka live basango ya Congo toza lelo le 4 janvier déjà 2016 année bandi pe bandi mbangu alors il faut déjà eloko liboso so koti na ne asika obandi na kotala bilan 2015 ezaki ndenge nini est-ce que ba objectif na yo fixé ezali atteint to atteinte eloko nini olobaki osala osalaki te pe eloko nini oyo ozolinga nzambe asala mpona yo alors lobby na église dimanche on a parlé qui sur passons de l'autre côté ezali bongo na marque ezali bongo na marque 4 banana 31 tina 35 tina 41 yesu azwebisa bayekoli to leka de l'autre côté lo on eza kuna eza ba surprise ezali ba bénédiction ezali année oyo nzambe azomemela ba surprise ba dossier nyonso ya administration ya l'état ya santé oyo etungisaki oyo nzambe azoleka na kopesa surprise kopesa ba solution pe komona nsusu ba égyptien te 2016 eza année ya surprise parce que alias rwandais malgré azolinga atinga siko mwasi na ye Olive akende kose représenter kwa présidente na Congo pour bavoter ya tikala président en tout cas comme na suka tokolinga su biloko wana te ekoyi pe kosalama te il faut totelemela biloko wana nyonso tout donc tolobaki ete de l'autre côté passons de l'autre côté ezali ba surprise parce que yesu azalaki na bayekoli na kati ya bwatu mai ezokota mais yesu ayebisaki bango bozananga bobanga eloko moko te mpe agangelaki mai agangelaki amenasaki mopepe amenasaki nyonso do année 2016 nkolo yesu akomenase baproblème tout oyo etungisaki yo na 2015 faut arrêter mpe okota na kati ya monene ya nzambe alors mpe nyonso wana ekosalama parmi bato oyo bakoti na ordre mondial oyo ezali bongo allez, faites de toutes les nations le disciple de Dieu. Donc je crois tout le bas qui est en bongo et vous en malam. Donc fixer ba objectif ya 2016 olingi nzamba sala nini pe banda kolandela ngo sunga babola linga ton prochain respecter parole de Dieu. Tout ça les 10 commandements au moment que 2016 est la année il y a plein succès avec le Seigneur parce que 16 2016 ezali 1 plus 6 égale 7 yesu nzambe akelaki mokili na 7 jours pe 7e jour azwaki repos c'est-à-dire l'an 2016 eza repos pour na Congo ba rwandais tout il faut tosilana na bango eza devoir rwandais nyonso tout kosilana na ye parce que babomi biso trop alors tolobi ete bana mboka kuna na Congo déjà tozozela toyoka basango ya première journée ya commémoration ya ba martyrs ya Congo bobanda déjà kosala quelque chose pour année oyo tokena oti na suka alias Kabila ou azali monsieur rwandais sujet rwandais ayiba nationalité azoboma ba congolais pe azokanisa ke likambo asali ça fait 16 ans soki 14 ans soki 15 ans ako continuer ka ko vivre en impunité azobosana ke likambo nyonso to ezala na ebandeli pe na suka likambo oyo faut tosila nango donc tozana breaking news alors toza toujours na kati ya breaking news bolimisi tolobaki tozo kosola bolimisa biso vraiment parce que attrapaki moi mai moi malili moi kosu do ezosala ndenge wana komela moi ti otie citron na kati soki ozwaki moi coup de froid esungaka na santé alors lelo na Congo tolobaki ete ba congolais déjà ba organisme ba ONG bazobima pour na kobanda déjà soulèvement tozozela basango ya Congo
ti tokolala tokoyoka il se passe ou bien il s'est passé quelque chose na Congo. Alors alias Kabila il faut aussi la naïe parce que makambo asali na Congo et salama na noté so azo continuer kozala président na ko défier biso na ko bomaka bandeko na biso na ko botola nkita na biso ko pesa na ba Rwandais na kozwa armée na biso ko infiltrer ngo na ba étranger pe ko sakana ba Congolais likambo wana il faut ekende tina suka na ngaki na pesa précision. Article 64 et kokota en vigueur kaka le 1er décembre 2016 ce qui a boy organiser l'élection parce que article 64 zali ce qui groupe ya bato tout ya ba individu ba boy ba kangi pouvoir na makasi. Or tisiko constitution selon cour constitutionnelle à Congo et PC ordre à la président ti a organiser l'élection. Tout ça na biloko mibale. Tokoki ko kende ko bima libanda na soulèvement populaire parce que asali haute trahison contre la nation où ils ont mérité mutukufa parce que abomi ba Congolais parce que a respecter la constitution te tokoki ko bima déjà donc ça n'a pas problème te donc article 64 ezali praticable na n'importe quel moment. Pe lisusu to lobi kaka na masango ya Congo ndenge makambo zoleka kuna alors ba sango mususu ba komeli biso ndenge ba procureur général nyonso tout au bobengi ba PG c'est-à-dire ba procureur général tout ya république oyo ba collaborer na alias Kabila ou aza Rwandais baza ba corrompu ba yebi ke monsieur wana za congolais te baza na ba preuve que azali Rwandais a infiltré armée na biso à côté d'étrangers asali haute trahison ou eza punissable ya peine de mort na Congo mais bango bazo continuer ko protéger. Alors tozali na ba élément nyonso surtout yo nani Kabange Numbi ou zali procureur général ya Fufu, procureur général ya Lokuta, procureur général oyo ya corrompu, yo na groupe no ya ba procureur généraux nyonso. Oyebi makamto osa bino l'air tozo kanga Kabila na groupe na ye nyonso na mbasi na ye na ba groupe na nyonso ba Rwandais bino ba procureur généraux nyonso tout tokotika ba bana oyo ya ba shege ba deal na bino ba sambisa bino ba shege oyo bonyokoli ba shege oyo boboma ba shege oyo bokunda na ba fosse commune bango ba kosambisa ba procureur généraux nyonso parce que boza ba procureur généraux moko ya nini ya oyo balobaka ya mafuati ya ba corrompu ba immoraux ba incivique oyo olebo tosa loi bo appliquer loi ndenge salami bino bozo soutenir mupaya toyebi ba komo na bino nyonso toyebi ba gaf na bino nyonso bosala en tout cas ba petit wana oyo to bengaka ba shege bana kuluna ba ko deal na bino ba ko tika bino te parce que bosali ba buzoba moko ona salamate ba pression nyonso tout oyo botie bana wana ba policier ba militaire ba tout et ozongela bino parce que boza ba ennemi à Congo. Alors tolobi susu na makambo surtout ezoleka na Congo parce que bino boza ba complice ya génocide rwandais na Congo totelemeli ba décision na bino nyonso pe toyi ba kombo na bino makambo nyonso bosali e kozala ndenge wana. Alors bino tout bo collaborer na kanambe ba kuluna ba ko juger pe ba ko éduquer bino ba jeune ba kuluna bango nde ba ko juger pe ba ko éduquer bino. Alors tolobi susu tolobi ba procureur généraux tout ya république bana wana ya kuluna ba ko deal na bino ba ko juger bino pe ba ko éduquer bino parce que boza ba corrompu pe bozali bat o bo travailler pour na intérêt à ba Rwandais na kati ya Congo pour na occupation bo tikali ko travailler pour na ba Congo te. Alors na ko senga na ba Congolais nyonso tout livre oyo Katumbi Mwaki oyo azalaki le cerveau moteur ya occupation rwandaise na Congo akomaki sebimi botanga na kati bokomona bakombo ba généraux bakombo batutu batambola na alias Kabila banda Moussa azalaki bato ba ida na kosala ba complot ya kokotsa ba Rwandais ya koboma ba Congolais bakombo na bango nyonso tueza na kati parce que bato wana tout ba généraux ba colonel ba officier bata aner ba procureur généraux bango tout bazali ba complice ya occupation rwandaise na Congo. Donc na livre wana Katumba Mwaki avant kufa atikaki kobeta lisolo ndenge nini
Kanambe le Rwandais akota na armée aboma musée pe a infiltré Congo na bandekone ba Rwandais akotisi ba milice ya ba Rwandais na Congo koboma ba Congolais na complicité ya quelques ba Congolais lokola ba Boshabe lokola ba Matata Mponyo lokola batwana mususu wana nyonso boyebi ba kombo donc ezali bongo. Alors pe lisusu awa na poto surtout na Manchester eza na basi bakotaki ba réunion bazwi ba décision pour na mibali na bango to telemeli ba décision wana nyonso ya mabe oyo basi bazwi contre ba mibali na bango pe to tie molimo na nzambe ekamba basi nyonso tu oyo balingi kotosa mibali te oyo balingi kindumba pe kotambola zaka to telemeli bango yango moni ezosala mandengo wana ngonga ekoki ya kobengana Rwandais nyonso na Congo oyo azali complice ya génocide na Congo oyo akota na armée asala coup d'état pour soki omeki na ba élection ngonga oyo ba élection eza déjà triqué parce que akotia mwasi na ye Jeannette kisa Olive Lembe aleka lokola président donc ngonga ngo to senga na ba congolais nyonso oyo azana armée oyo akosala révolution ko bomaka nambi kozwa pouvoir ngonga ngo parce que so boluboke na ba élection boyebi bien et vous allez triquer tokolela susu tokotika la tamula ina poto et vous allez malamuté alors tolobi ete mututu alingaka comme président Congo ou ayebi ka travailler na Mobutu bako voter ete ngonga ngoyo kozwa armée ko libérer mboka pe ko zwa bokonzi nyonso tu alors lisusu tolobi lisusu awa na mboka na biso ya Congo to bengana batu nyonso tu oyo ba travailler na kanambe le Rwandais ba oyo nyonso tu ba bomi ba Congolais ba oyo nyonso tu ba ezana désordre ekozala malamu mingi po na makambu ezoleka na mboka na biso lisusu tozana basango oyo bakomelaki biso awa tango ekoki ya kobengana Rwandais tout na ba institution ya Congo ba Rwandais infiltré na armée kobandana alias Kabila Yemoko Bisengemani Ruberwa pe ba les autres toke na Sénat Kengo Léon Lubit toke na parlement Yanet Yemoko Janet obenga Janet azala jamais sœur ya Kabila mais azali tante na ye mais bakosa biso ke baza ba mapasa alors na groupe na bango na bazoe bango to ba criminel ba génocidaire faut to benga na bango nyonso tout na ba bokilo ya Kabila ba wana nyonso baza na douane baza kuna na ba service ya nini nyonso ba rugwera wana tufu kosila na bango alors soto kei na parlement kobenga na bango to kei ndenge moko na bato nyonso tu baza na armée Bisengemani ba o tu baza ba ruberwa bango na tufu kobenga na bango parce que Matthieu 36:52 elobi ete celui qui tue par l'épée périra aussi par l'épée ndenge bango babomi ba Congolais par l'épée liloba na nzambe elobi bango pe bakokufa ndenge wana alors 14 ans ya présidence na Congo alias Kabila akoki kosilisa atrocité oyo eza na l'est ya Congo te soki aza Congolais solo bayaka na est babomi ba Congolais babotoli mabele bato wana ba récupérer mabele la biso ye alobi aza président congolais ok un président c'est celui qui protège sa population et l'intégrité de ses territoires mais yé a protéger ni population ni intégrité à territoire mais toujours perdre de territoire mais azana esengo atika la président Congo boke no lukasu nationalité na été tout cela prouve que ayebi même pas pourquoi il est président parce qu'un président est censé donner la protection donner les solutions donner les social et donc les social quand on parle de social on voit l'éducation on voit la scolarité, la santé, tout et tout, créer les emplois, tout et tout. Donc, na Kachabilo, on a surtout Iazate, mais Alina Koutika la président, n'a yebi même pas pourquoi Fouaz a toujours président. Na bino bato bozolo ba Yaz la président, n'a yebité, na 14 ans, ceux qui carrent na côté est, wana akoka ko arrêter hémorragie, il y a ba Rwandais, na ba Ougandais, ou ba Oboma na Congo te. Alors, ils ont accès déjà qu'ils ont trop, parce que Yemoraza Moukonzi, ba M23, pe ba AFDF Nalu, oyo eyaka koboma na Congo donc yemoko aza mokolo dossier yemoko aza problème yemoko aza criminel pe ba crime nyonso zo sala makota ya Congo kuna ezokoya na mutu na ye donc makambo nyonso tout photo stopper ango pour ekomi na suka alors azo sala tout na 2016 Olive Lembe
oyo azalaka copine passagère na ye parce que monsieur alias Kabila azana mwasine rwandaise oyo bavandaka ne na Congo. Alors ndeko oyo Olive oyo azomi bimisa lokola première dame ye moko ayebi yango ke aza première dame te babetaka ye bakataka ye suki banyokolaka ye mais tala na ngonga oyo ayebi ke mboka na biso eza sous occupation olie a sauver mboka abima lokola ndenge tomonaki na mukanda ya Ruth ndenge tomonaki mikanda ya basi oyo batelemelaki mpona kosoutenir mboka ndenge ba française bazana ba Jeanne d'Arc ba Kimpa Vinta na bango ndenge mama Kimpa Vinta abunda mpona Congo ye azokota na baje ya ba Rwandais a se présenter lokola présidente et pourtant ye muta oza présidente te parce que ba Rwandais ba nyokolaka ye bakataka suki babetaka ye histoire wana ye ba na mutu surtout donc yango futo telemela likambo wana tozwa déjà disposition élection oyo esalama te yango nazosenga na côté ya États-Unis kuna professeur Malala organisation ya ba élection na bino eza ndenge nini puisque awa alias Kabila azo lancer mwasi na ye bino nyonso ba candidat ya diaspora il faut bosangana bozala moko boyeba ndenge nini bokobunda po boganye ba élection opo nazomona neti makambo yango ezokende kaka na ba blague. Professeur John Malala vraiment bosorganiser kuna ba Nancy bino tout ba pasteur Iber ba pasteur oyo tout baza na kati ya organisation ya makambo oyo bomeka ko travailler sur makasi pour na professeur na koyamba pe professeur John Malala pote ayebisa biso ndenge nini ekoleka. Professeur Malala autaka États-Unis bomonaka ye awa na breaking news koya koloba pe à partir États-Unis abengaka tosololaka na ye na koyamba ye lisusu po expliquer biso awa alias Kabila a comprendre que akoki ko se représenter te et kazotinda mwasi na ye bino sikoyo bozui ndenge nini boso organiser ndenge nini mpona kobare route na makambo oyo. Alors na masolo ya poto ba congolais nyonso tu ya poto ba congolais nyonso tu ya diaspora surtout na Angleterre bobenda bana na bino matoi bana to benda bana na biso matoi bana surtout ya mibali parce que bana oya mindele bakomi kokosela bana na biso mibali makambo mingi bana ebele na Manchester na Londres na Paris na Birmingham na Glasgow bakangi bango likolo ya viol oyo bana wana bakometre même pas bakopine na bango ya mindele na complicité na système bafundi bango ke bavioler bana wana. Or na loi sikoyo soki kaka bakangi yo juge akateli yo une année ou 2 ans soki kaka eleki une année eloko ya liboso bazobendo mokanda babendi yo nationalité eloko ya mibale so osisi pene na yo barefoule yo. Alors bino baboti biso baboti tobenda bana na biso matoi na communauté na wapi esika nyonso tozali bana batika kosala bablague na bana mindele batika kokangama na bana mindele parce que so bakokosela likambo ya viol tokozala na ndenge ya kobimisa te ekozala pasi ekokoma abeti prison ya likambo asali te babotoli mokanda babotoli nationalité pe asuki na Afrique pe babani ya koya sopoto te bino mo yebi makambo ndenge ezotambola. Alors breaking news ya lelo esuki ndenge wana na pesi bonne année na batu balandaka biso na Manchester namoni Pati Tawaba namoni Léon Dicap na Manchester na pesi bino nyonso tumbote tolobaki ete tokomi na 2016 tokomi déjà les 4 années ezokende mbango donc bana Kinshasa bazobima déjà baningisa po ete alias Kabila na groupe ne bapalangana mais alias Kabila a comprendre kakokende sous na baélection te et a lancé ce qu'au moins c'est la candidate à présidence. Breaking news, tous les gens mayele peto telemelango. Breaking news.